Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour aller. Na lingi risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Émission Moseka Malewa moderne. Lelo toyo laksa bino fabrication locale ya bakisi ndako. Bakisi ndako ndio tomona ba suma mousse banini ba bloto na bakisela ndako on toyo kuta de santa tukuti mama azosa bonjour mama. O toyo kuta bozo fabriquer ezani nozo sabwe. Nosa ndako babenga bactérol. Donc ya bakisi ndako lokoma bakisi ndako nyonso ka tomona. Sikoyo osala ngo il équipe à suma mousse les appels désinfectants sont pour tirer dans ndako et bon insectes et puis soder moi bien ils ont clarifié qu'on dit que la mousse souligne n'a pas ndako et on ka ndako ko sela ndako na ndeni ni sope on ndako pangisi ndako no propre l'autre il faut ça propre pangisi ndako so pangisa ndako alozwi kisi oningisi oningisi kisi boki se vanda na se ya bouteille oningisi ali osopi ndako waliza ndenge ya kusela usiko ndenge koma boye ubanda ngo ndenge ni somba nini na nini po koma ibinza solution o tsaka nini nani couleur rose o epesi couleur rose usaka na oni mai to ni mai ka normal izaka kitani na colora na parfum na nini ça va poussière kitani na colorant na colorant ça va poussière et si na parfum so yé otie kitani bosomba ngoni kitani za ni poussière to ni couleur onde pesi boy couleur onde pesi nyon to benga ngo kitani couleur onde pesi rose rose wana sko onde poussière na to benga ngo kitani comme ça ngo rose boy yango to benga ngo kitani colorant siko ezaka pembe yango moni sali moi rose moi bien colorant siko o tsaka na mai 20 litres mai 20 litres mai o tsela bassin mo munene ya propre expliquer biso bien pour bande ko bandi ba ça va poussière na o 3 à misato o fungolo tina mai ça va poussière le roi détergent détergent voilà o tina mai wana alozui
colorant na yo otie. Très bien. Kitani otie. Quantité ni na 20 litres wana. Quantité ni ya colorant. 3 boules. 3 boules, bateka ngo par boule. Par boule boye lokwa ndeti. Abenga ngoni. Lokwa ndi batia ba boule à javel. Lokwa ndi batia ba boule à javel do bakanga ba chasser. Bona kishasa bateka na par boule wana. Moi sachet, moi mezi. Sobagango 4. Na sompe kitani 4 colorant na 4 boules. Na tie 20 litres mai na bassin. Nazui kitani na nazui ça va pousser non na fungoli liboso na tie na mai wana. 3 savons, 3 détergents. 3 paquets de détergents. Na fungoli na mai na tie. Na yo zo kitani pe na colorant na tie ali na sangisi yango. Na sangisi yango nazui popo. Na sangisi. Tant na sangisi na yo zo sko parfum na ngai. Ezaki na mulangio. Ezaki Ezaki wana eza kola awa oza combien de centilitres? Oza combien de millilitres? 3 millilitres. Donc aujourd'hui 35 millilitres. 0.35 litres. Donc ils ont là 1 litre au division par 4. Voilà. Na tina katikati na sangisi na biloko ana nyonso ona lobi ali mwanda ma parfait tikala kipita ona charger ba kisi na milangi oyo mwanda ma parfait pe tikala kiawa na bateli su ba client wana utsonka na 420 litres donc utsangisa wana 420 litres après au na baloli tango sangani on se ba la on est lo nini na kopo na ga na baloli kopo tango esangani nyonso ali na komotia na milangi mais tango matia na milangi na tike mwanda ba parfum pe apona kotia parfum nyonso te atia ka mpanzi ali siko na tongo nina ke pesa ba client nanga yango na baxi bango ba ndema ba parfum ba client siko balinga ngo mingi po fumi ngungi mo ba nyama mike na bazana ndako na banda kwa humilité wana Voilà ce qu'on va que c'est parfait. Non, c'est parfait. Pour qui c'est du masolo makasi. So va pas ndako, itikala na ndako. Pendant 30 minutes sur le cap. Ouais, je sais que ça nous aussi. Quand on a 5 mètres aux ans sur le lit par on a déjà que on veut. C'est la maman. Vous avez qui s'est ndako. Voilà. Bactérol. Ils ont comme qui ça parfait mais non pas que ça soit parfait mais surtout ba client ils vont déclarer ils ont parfait que faut parfait ça ma casse parfait faut yokana non ba que ça soit parfait Osco ndabo et désinfectant peu ba nyama mike angungi pe fumi ba nyama ezaka na ndako wana surtout ba ndako ezaka na humidité donc et ça pas qui mais pour ba client pe ba déclarer ngo tout son en salle te ba client ba déclarer makasi donc wana so ba c'est parfait solo toyoka et utana oyo osiko ezani nyozo bakisi na bega ngoni parfait kaka donc somba ngwa pa pa filma ka ouais filma ka ni oh ile loko na tsena lo filma filma ka na masanga na yoko lubani no rabu mata sasa Lana sensa.
Donc utika ndambu ya parfum wana afoke kabolongo pa ba client obakisaka pour boma bango suna mwa solo c'est que soit vandi solo wana ici là avant ici là no kitem su tibutu solo zakaka. Ah, donc obi et banda ko eza humidité et simba penza kune panza ke boma pe insectes lokwa banino yeboma fourmi ngungi pesa mike wana banyamwa mike c'est quoi va ko utiliser on faut koningisa ngo faut ko so na pesi client ava apaso apesi so pangusa ndako ava so pango fa ningisa ngo aningisa ngo ale asopi. Siko na boye otekaka boye kon po otomoni eza 1 litre oteka 1 litre combien boye 1000 francs ka na pesa client 1000 francs opesa pesi to ya nyongo na pesi pendant une semaine na kizwa 1000 francs bon 1000 francs futongo pendant une semaine. Donc nous aurons quand même bénéfice na ozo sala parce que so eloko ezaki bénéfice te motika na so kala nga bénéfice ta ya malonga te mais na so bénéfice oso taki na so te na ngana tika musalo on va continuer ce que na so. OK na pesio merci pour ça eza to na chaîne na biso YouTube Moseka Malewa moderne to ko la fabrication locale ya Kisandaku. Donc au pesa en gros après une semaine nous 1000 francs. Donc 1000 francs on va foutre dans une semaine. Mais on va foutre quand même bien pour ça que chasse ba personne naka. Ba foutre bien. Merci maman bo pesi biso kombo nini? Kombo na maman Fallon. Maman Fallon to pesi merci nengo ko de biso interview. To asimba la sima to ko kita pona ko zo ba biso parce que ba bo sala wa biloko ebele. Na sala biloko ebele na batanga wis na sala. Merci. Question merci mingi. Ndeka na ben ba bandeko balandi ya Moseka Malewa moderne. Ndeka tolobaki to akota la fabrication locale à Kisandaku. Bomoni nde ba biso. Merci beaucoup botika madame. Et maman, bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke. Tokende chez Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et Sika na matonge ezalaka na mbutu butute. Et Sika ba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo kanyon soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kakana 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment.
Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, La signature na yo ezalaka nini? Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Monsieur Bokoko, botala nenge lo bache soki lubuku suka. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. Bombers. At Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.